Bonjour très chers internautes, le mot de la vidéo, ça dépend à l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Bonjour, à midi, bon après-midi, bonsoir. Merci Nabino pour vous déclencher, vous s'abonner à Marinon Zébo TV. Toujours dans le cadre de vous servir, et on va te donner la découverte de ma cambo. Bote papa. Papa comment l'ami? Comment on a pasteur? Pasteur de Église ministère prophétique Jésus-Christ le Seigneur. Les gens dans le quartier. Les gens dans les hauts Ezali, Banjamon Ezali, à la locale Ezali, qui se fait. Dans la carte Congo centrale Mukumba, à Kinshasa aux Zaki. Kinshasa Ezali. Nous avons sélectionné Camille de Kouzoubana déjà. Vous êtes pasteur responsable. Ok, pasteur responsable, église ministère prophétique. Ok, ministère prophétique Jésus-Christ le Seigneur. Papa, tout le monde a la voix la police. Bon, je crois que Bana Nzambe Bayoka Ngai na zalaki na maman moko bande ko samba na bana sali déjà un mois ayaka église mais il est pour ça na vanda ina zolia mais nde ba eko bien bada avant nini oya ko mangana komi na sambeli ko na prier nde azaki na peme bandaki ko matema peme na komi ko tuna ye mama nini oyo monaki par rapport ya makambo oyo oh papa depuis déjà 4e jour yango nazomona befe nini oyo monaki en tout cas daka nazo sokola na sima ko sokola wana moni ma lumière moko boye lumière wana na ko senti flèche moko de komeka na bisava c'est que les allo ba masasa les allo so kapesi so makasi lobby na koya o to sala musala nde na kendaki na bana kendenga na kei na komi na ndako maman awa tango tikali akoya kokende wala otozwa na hôpital na bisafa na zuya koma pena comme na hôpital à Gari bango bazate na bengi boza wapi otoza na humain awa mama kufini na hôpital à Gari nde conséquences de son makambo. L'information na biso ba esi biso bakangi awa 2 fois, ou la deuxième fois. Izaka pour la première fois. Bon, pour la première fois, na koloba église ezana mikanda, ezana makambo ezana mikanda. Je crois que l'état azaka na mikanda na oyo ezana service musala ezalaka na mikanda na. Nde to yambaki mwana mobali moko tukendaki kosala musala na ndako. Tatu kosala musala na ndako na to bondeli nde na sima lié mokazaki témoin to yekomona eloko ko bima na place ya Kingongo to lingango na ebisi bon ça va na pokwa bongo sanini oya na pokwa na pe ayaki na ete heureusement contre temps na mbongo na yene eloko na bimaki ezalaki kaka bongo nde ya ko ramper ko funda ngana na police ko ngana skoteli nde pe na sambi na eloko wana na mbongo na ye yango bazomisaki. Bon, par rapport il y a au moins makamba molimo et ça sera très compliqué parce que molimo nous t'avons jugé en quelque sorte nzambe parce que biso batu to juger en apparence nzamba juger aka yende nzambe yende ta juger alors oya yebi conséquences ya molimo à comprendre les conséquences ya molimo oya yebi conséquences ya molimo te à comprendre les conséquences ya molimo te mais ezaki le comment miski parce que zaki na ba problème. Mais je crois que dans sa prophète, dans un mikanda, dans sa personnalité, je dirais que dans un influencer, dans un mikanda qui dit dans un mikanda en état que prophète. Son amour est comme faut prophétiser pour l'amour. L'église nous a combien de membres? Bon, l'église, je crois que bon, pour Lukala, na rôle besoin à 40, oh il y a Kimpese, et pose à 60, oh il y a Louosi, et pose à la 35. Mon maman na massage. Pourquoi recommander qu'il est au hôpital après ça? Non. Tangu na soli na mwana. Nde mwana no bi azana docteur na ye. Écoute. Maman yaki na mwana. Ngana kenda na ndako. Nde mama lobi azana docteur na ye. Nda mwana bi azana docteur na ye.
ndatindi mwana mosusu na kendo somba kisi ozo comprendre ndenga na sisi na nga prière na bimi na ngai nde na kenda donc nga ba benga nga nde ko benga yaki nde ko sala ko prophétiser nde sindenge yango na biso ke eza église prophétique mikanda en ezali personnalité juridique ezali F92 ezali tant on a prophète et tant que na mo likambo na kosala ni te na ko peut-être par rapport à nous expliquer nga et la c'est-à-dire basine qui masasi ya kutuma lobby nzamba kosunga biso na koya poto bonde ya lisusu so nzamba pesi biso makasi to kolandela makambo église à Molimo les églises de réveil mais tant que prophète on l'a même la Bible ba prophète ba qui différent na ba apôtre Nabino Sukola Nabiso, ndenge na lobby, ndenge ko lobby, ko s'abonner na Marinon TV pour le plaisir de vous servir. Ya zawana kaka pona ko servir. Et to lobaki to yandi pasteur ya église à Molimo, oya eba ko profiter pona balo. Mo ko lelo mama oya prophétisaki, oya eba ki ko pesa ba bisako ni mama ona aza suivité mama ona zami ko aza sikonde to loba bona morgue ya hôpital de référence donc comme il pense que na pasteur on plutôt na pasteur le basuka pasteur na basuko ba meme musika o lo banini pona bango pe na population locale lelo on ina wala pona population locale par rapport à nous toninga na bandimi na yo ndenge commune sika o bon ngana commune sika oyo eza poza musala nzambe lelo kanga na koloba partout bazolanda ngai jugement ya solo na mokili ewitaka nde pa nzambe Yesu Kristo afingama Kimbangu afingama Abraham afingama Adina bala afingama basala nzambe bele bafingama ngelo kana kosenga kaka pepe nyonso bazolanda ngai o bazoyoka ngai famille baza na problème na ngai te famille baza na problème na ngai te moi be compréhension kana mike de sala ke to comme na niveau mais pour na famille eloko moko ezate Koko conseil nini soki na ka mususu ya bongo ekomeli et que mutu aeli o soit toke sambele ya maladie et enfin ko boy ko recommander hôpital au conseil nini bon elo ngana koloba boye etake nga babe babengi musala nzambe na ndako tanga babengi musala nzambe na ndako musala nzambe soko sambele usali par na yo o nzambe apesu o etikali ezalaka pari ya libota ezalaka part ya libota nde bakomona ke to mona ngo pe ba misusu mona asa na problème moko ya grave mais basala nze ba ye basambeli omata basambeli a libota tika na part nango ya nini ya okena mutu na hôpital soki ezalaki na internaki soki ezalaki na kangaki na ndako na ndako soki ezalaki na pekisaki bango bakende hôpital wana eza nde mosusu mais nga na sali dans ma part nanga na prier et suli na simi nzela na ke et par rapport à des explications pas expliquer nga état que prophète et tant que Moussa nous a expliqué que lobby n'a pas nini lobby pour makam susu c'est ça volonté nzambe donc explication na eli ngolo bakay ba tunde ba attaquer soit ba beti flèche non na lobby te ke ba beti flèche na lobby te ke ba tu attaquer mais na lobby boy makambu ya molimo mutu faut se comprendre ngo faut zara mutu ya molimo tango a s'expliquer nga passe ko azalaki nango par rapport ya makambu oye ya monaki nenga na yebisi eke oyo mezate oyo comme makambo ko mi problème ko za spirituel mais lobby na osani ni na boya concernant musala likabo o nzamba pesa ngai tout monde ba musu banganga mutu ko talisa makambo nganga so makela mutu mbasu nganga so sala boye yango te bango babileta landaka te biso ne basala nzambe ko za ke likambo za nango na yebite ni na koloba ye nzambe ayebi nga conseil na ko pesa ba tuno so bolanda ngai bozala décider parce que les affaires n'engate yé mutapesaka yé mutasaka nini azwaka. Merci beaucoup yé mutapesaka yé mutazwaka comme nesika au to na famille ya to monyo ma mura ma mona na shop ma komona na edit to comme na la police en ligne na comme na la police awa pour président ya pasteur ayaki awa ayozwa ba policier soit disant biso to tumita prophète pini na essence to tuna les hommes pasteur na ebi na kombo na yote peut-être prophète mo ko la kombo apo oui abacha masal to cha masal ko tumba e pona est-ce que likamboza na 4 kwa cha masal en fait likamboza lui koloba
prophète toi bando sala ba prière et pas maman na parce que ngai ndi naza mwana mama Séraphine aboti biso ka mibale nga na petite sœur prophète toi bando ya sala ba prière akoya biloko ezao so ke même na chambre à maman ma télé à maman bakata ngo bimisa biloko kuna biloko bima kuna na 1000 francs biloko ngo ezani ye moko expliquer mais biso tozalaka sur place te ngai naza age nasalaka na hôpital Boko Kivu nazalaka wati bato bamonaka biloko abimisa pa mama ezali nayebi te bavoisin na lopango mais tia banoko ya kolongolaka babiloko bavoisin mpe banoko eza na 1000 francs na kati abi 1000 francs ofo peselango 100 000 francs mama abimisa 100 000 koya ono na kati awa na lupango eloko eza wana mwana popi alongola mwana po aluka longola mwana popi azokima alongolaka motu bangulu bakomi kokufa alobi akimaki bangulu bakomi kokufa ono baya kolonda eloko mabe mpona bangulu me na wana kutunga na kutamaki ezalaki na janvier ye prophète ake liboso porcherie alongola eloko wana na munango ezalaki eloko moko neti mpenda soso balingalinga nsima soki abanda kofongola nga moko na munango mpenda Christ donc apparemment donc ezoyibana mpenda position te nde aye koloba na mama batie milimo mabe na bangulu ofo banda koteka alobaki te alobaki mama na ndenge akomaki koteka bangulu mibale wana kutu etikali kuna c'est parce que maman akufi soki mama akufaki te déjà avant hier moto ayaki po asolola na mama mpona bango basololaki déjà lakaki esere nazwanaki na matabi soki na ye bongo tosala masolo azalaki sur place ere aye sikoyo avant hier wana ye kokuta bakiti onini eza wa toyebise mama akufaki azondima ye ayebisi biso ke bobengaki na telefone aya korejoindre non pasteur te babengaki na telefone pasteur te wana nsima nano après nde ezalaki na date ya le 21 mama nanga toute la journée azalaki mais parce que nga nasokola na ye mardi ya le 20 alaki nga ke non nakoya kotala osava mama en fait petit mama azalaki bien toute la journée ntango bakomi ba 20h ayoki basanti bamalaise estomac abi na petite sœur na sentir estomac passe bengelanga nano en fait petite sœur alobi nga na osolola na nga na ye te yo moko solola na ye abengi apesi ye telefone basolola na ndenge pa ayaki aye asali prière ere asali prière na suka nango azoyebisa mama Séraphine namoni nzambe atalisi nga oza na masasi yalobi mama ye mo mutu alobaki te bon ye mutu epuis eloko ya liboso mbala liboso abandaki daya kolongolaka mama biloko na nzoto nga na mosika mama kande na ye biso nazalaka wa te nga na mosika ya nyonso mama balongoli nabi mama yango eske baprofete balongolaka biloko na nzoto ngo nayebi bato bampe balongo bato basalaka makambo wana o te vraimen azolongolaka biloko na nzoto ko le jour wana yesuso mama Séraphine wana masasi na motema nao mais tokolongola ngo lobi na 8h na koyebisa yo na moto asali likambo wana mais yo fo bombanga osava ere ake eleki même pas 5 minutes mama asali crise atiebo acrier petite sœur azala kolala na kiti ya sutuki atoni bana bazalaki wana qui a fait ça oh c'est mama petite sœur ya balusi mama baluki bamoto wana intervention petite sœur abengi ayebisi ye prophète mama kangami osava mabondeli kaka na koya lobi na 6h petite sœur bake na gari bainfirmier badeklare décès ya mama petite sœur alobi lokuta mama akufi te mama azali mpo tobanda kosolola na yale ime bakomi na hôpital général arendre molimo epanzanza ma petite sœur abengi ngai ayebisi ngai yaya na minute mama aza soute nasalaki do j'ai failli faire même quoi dépression mentale donc elekilaki nga nobi nasolaki na mama lobi azwa kotala nga na 5e mois mama abeli nini oyo yaya mama abeli te tongo wana na bongani nazwi transport
nazwi moto na bimi tina mbanzangu nazwi transport na kiti na petite sœur mama beli théologiste ebisanga ezalaki nini nde petite sœur bandi ko relater siko prophète azawa oya prophète de pas lobaki akoya azomona na yete depuis bote mama na morgue pas yete o ayete na tie crédit na bengi allo mama Edith nazoya koteta linio kona longola musisa mutale mama na bino aza musika te mutasali ba joana aza na lupango me nazoya nasiko etikenga nga na bengeli kutu makambo susu yimbala moko et interpeller nga bon na kipaki peti après na mona e ba izala fait ça aux environs de vers 19 vers 20h si je ne me trompe pas avec na président na e na ba membre monsieur église président de l'église ya église na ye abina nga tokota na ndako tokoti na ndako o mama Edith tosambela zaka na pasteur me tosambela o mama Edith likambo zawa mama na bino akota ki bulembu depuis kaka mutu akufa na église na biso mama na bino bandako linga suru ya na église pe bakoti na kati ya distraction bafongole li porte mutafongole porte za lupango mutale mama na bino na yebi me balena loba menazo banga asirenga ke okobomba nga na ese papa nga naza personnel de santé na yebi signification de déontologie na kobomba yo yebisanga vérité c'est ma mère à moi oh non akomi kaka jité wana atuni président le botenga na moniteur make aza choqué to yebisa ita okoma sous choqué davantage wana président allez toke papa président tuni prophète atuni sous pasteur toloba pasteur alobi te prophète nga na moni koloba te to kota na mozindo ba prière lobi ame ubu kono sakana na biso après bisinga mama Edith yaka to sola masola biso mibale to baluki ngai ye na président na pasteur o mama Edith makambo zanga fali na loba me uzobanga nini unazobanga kaka me mutu azaka ka awa na lupango me na lupango loba kasi alingi koloba te après ayebisinga nazosengo service moko yo za mwana mama ya liboso ende na morgue zulanga ndambo mama lati do entre sous-vêtements pour mama zana kola na liputa na sengi zulanga sous-vêtements kola sengle na liputa do bilambo kaka azana na morgue prophète azosenga bilamba mowe ya kokenda ngo wapi ya lobi nango no nazo sa bongo po na ko venger moko ko mona réaction ba pasali mama na bino donc pas venger fois zo bilamba mowe wa zana ngo na moko akatelaki na photo et le lendemain nango na tongo na ke morgue parce que na bano ndimaka te mama kufi na ke morgue na se présenter na l'accès carte de service pour les interdits kokota l'accès carte de service accordé na koti noki mutema pasi place mama lali so ba yebiso o mutu kokufa konzima to kansaka mutalali noki posa na kanga mama na nzoto me na tali boy ba woy na tali na sena nga ba woy sima nanga na bi o eza mondo musuna ko kanga mama na bini na banjoli la passe na mutema na bini bilambango posé na zuite après le vendredi na kendaka morgue na ye neko kuta sous prophète azalaki na lupango atiri message par cousine que âgé prophète alobi maman non prophète alobi soki famille ya mama eye azana makambo konoba avadi bébé ya mama ebima akoteta linyoka konola musisa mais photo benga aner komanda la bakomanda la police pour basa nini ba sécuriser azana makambo koloba ayebi liyo mama wana ngako na ebisa na lingi suko yoka ba makambo na te kaka le même vendredi yango petite sœur kaka le même vendredi yango na popa na mwana ba yili susu bayaki bavandi na bandi na président kaka bavandi ndenge bavandaki wana tomoni ka nsote abandi ko sote petite sœur ake aniate pasteur alobi prophète alobi konyata te sœur Dorcas konyata te nanyata te po ani o wana eza mama na bino ko rendre bino visite
petite sœur alobi mais prophète comme sakanela maman nanga akomi nakendaka na le samedi aya aumela même panga na uta ko sukola nazo tuna cousine nanga mais namona ki prophète au justement prophète akei wana le samedi dimanche ayati lundi ayati mardi ayati lobi mercredi eloko ni namonaki nakei me on a ba formalité mususu nazalaki na bureau ya confrère nanga age tovandi tozosolola par rapport kaka ya corps ndenge eza na moko age biso ko tobandoki kokanisa corps eza na mbanza ngo nobi te eza awa téléphone esoni allo maman Angèle c'est prophète Esaïe nzamba hotel sanga makambo ebele ya yo makambo ebele fana sola na yo na c'est prophète s'il vous plaît naza occupé na réunion de service na on rappelle oté to sola kaka siko no bi o menaza na ba autorité liboso na ko sola na yo te oté abandi ko tsaka nini na kati na sisi na ramus na zaki nango na bandi ko bima pona kende radio bang na tika communiquer numéro ngwe bengi lisusu allo maman Angèle no bi papa nga naza maman Angèle te ngai mama Edith oté lobi na église na yambaki mundimi moko komone maman Angèle ye mutapesa nga numéro oyo na bengi po lelo na moni na église te nabi oyo za wapi ona ana matadi na matadi nabi te ngana ana matadi te na ana lukala ngapi maman Angèle te ome mama bandaki na osolo no nzamba hotel sanga makambo ebele kana téléphone ye prophète Esaïe on soi-disant prophète Esaïe makambo ebele nabi me yuzu na numéro na nga wapi makambo ngoni mawa moko zo matanga na mutema na passe nabi non ce que j'avais à musala nzambe peut-être que ndenge naza éprouvé maman nanga kufika mort subite abela kité nzamba hotel sanga makambo ebele mutu asali mama na bino bongo azaka kana lupango mama na bino teka boye kaka et puis nzamba hotel sanga mama na bino avakata prophète moko ayaki ko sambelela ye abana ko sa ele pe suivi prophète wana ayaki ko sambelela ye nazomona mama na bino asimbi nzamba la prophète wana na ba ange baye ko zoyer eloko malamu na sepele na mama bino ba ange baye ko zoyer mais boboye ba liwa ya mama bokende pa prophète wana na recommander bino recommander biso na bina ye mama na biso bando sambela na seb ko mama biso bando sambela et pas ba prophète te o tenga na omona prophète moko et puis na omona na mwana moko muke na mama moko ya mukolo aza mwa munene boye ya teint clair na lupango na bino bango pe basali makambo wana na ndenge nini ba mama ngo kombo nani a parla la ngo Saint-Esprit boyina lo bakomba mama ngo na ya mwana Saint-Esprit ya wana sala no bi bon ça va kasi bongo prophète kombo na ye nani oh a parla la non Saint-Esprit boyina lo bakomba prophète mais nazo expliquer ndenge za mais prophète wana yo yebi po yake ko sambelela mama ava asa la crise ye mutako sambelela mama aza nzoto mitie ya pembe azana mandefu na libandi et puis ndenge boza wana boza na esprit bo venger bokende ko luka esika mama na bino agei pardon prophète bando bondelanga donc venger te to luka kaka pasteur prophète wana ko sambelela mama prophète o venger te na ndenge ni ote bo luka ka prophète wana nzamba zotali sanga makambo so mama na bino na muta ko fungola ye ezaka ka prophète wana ya solo siko prophète ngonga na zwe bate loba kombo na ye abandi ko suka nango aye ko loba ke foka ka to kende epa ya prophète et puis makambo nyonso abina nga prophète azwe bisa ko makambo salo zo sala ngote po ani o makambo prophète azwe bisa nga na sala na kezo bilamba mama na morgue na pesa suka nango prophète Esaïe wana aye ko kata na crédit ici ngana banjo seka no bi oye komi ba vanti na ye na vanti ba mama kulutu na yebisi bango na bitala prophète makambo asali ndenge nini faut que nakopesa numéro na ngana matadi puis ba azo bondela nga to luka kote musute to ya pa na ye ya yebiliwa mama donc ça va je ba sala na comprendre que ça ba réseau allez na mona ki ye no ki émotion na bandi ko tebo na bapoko wana tala kaka sam dimanche ayate lundi ayate mardi ayate kaka lobby ba bengi nga batindi biso pa na ye ndiye pa ye après aibo na président to mena saki ete na musika kanga unazaki musika ina balabala président kutu mutazaki boyenanga président vanda ki na bandi ko relater président histoire makamu na moni na bi président boza ba escroc eza ba raison na bino komo pesa numéro na nga pa bato
na mona musika no bikende kende ko yawa te nangina ki kota zala ki te makina banda ko lela deja na bandoko bayaki mama kutu bayaki bakangi nga bazongi singai na ndenge bandoko bazwaki bakende esko wat bakende kinaye to vandi kaka boye to tala boye président na ba policier oye soka lobi biso batomemi ayende mutamemi biso président na ba policier ayeko sa déclaration awa kuna famille bazo menacer prophète kutu babimisi pine batumaye yango bayaki po basala intervention baya boye prophète azati wapi prophète azati et puis basodango ba policier bayeko kuta na capitaine prophète azati ali balobi tema yo mtwele biso information tozokanga wapi famille le balukaki biso toye babino bolanda biso na la police nde toyaki toyebe prophète azalaki te Bakez un prophète plus tard. Prophète peut pas nous souhaiter prophète avec une yémo. Yémo avec comité. Yémo avec une comité. Président. Très chers internautes, pour s'abonner belé. Marinan Zebo TV, Marinan Zebo TV moko ba belé. Donc pour s'abonner numéro est affiché là-bas écran la biso, les un numéro na biso personnel. Dans les cas de vous servir, des beaux là, toujours qui prophète, toujours maman a son représenté famille, et puis si vous êtes président, ou y a qui n'a pas policier pour aller ba papa Bote. Bote maman. Papa comment on a dit? Papa Landele. Tout le monde a la police, papa Landoza nani. Na lukala awa zanani. On a passionné à Silou. Saliming awa. 6 ans de service. On est au là. Ok, bandio sambe l'église awa nesika oyo oyo kosala nini? Ah ça. Mais sika oyo azaki na église na ye. Hein? Église ya nani? Papa Ngulusi. Ozala kitozala. Nazali. Ozala ka président. Mais kuna nde banimela kinga président. Donc oza président ya église ya prophète. OK. Alors tangu ezaki lobi sikoyo. Puisque tozaki okena biso tango mama akufaki. Maman oyebi tout oyebalaki makasi. Parce que naza ancien ya lukala. Yepe azuinga problème. Yepe azanga problème te. Surtout comme bana oyo pe naza bango problème te. Ni A ni O. Et loko nino yeli ana la police. Loko na yeli na A na la police. Lobby tokende na église. Tant tokende na église, tout ça na mono papa président. Papa Ngulusi alobi ke non papa il faut que nous toujours battre toujours beaucoup fait. Faut que nous fasse ça ilongo. Bon, c'est ça madame papa. Tout ça qui trop personne. Ngai yi na maman tant que komika kana pele ndaka na mango na tekera sewana bana babelele ke yoko kota te ngai na bango problème te biso to kodina biso tozotala kaka baya soko miko kota kaka lokota to beta yo banga to beta yo manu ko discuter papa na monike ba briki e bandi papa oyo danger c'est quoi Ozaki na prophète mais biso fa mba biso ke prophète ami yeli moko azaki na binote te ngala no ba vérité wala na bio a na bio awa awa ndi ayeyema kudu okati ngai ezala ki boye tango babando beta ye nga siko na sipotaka mabete babando beta nani babando beta papa prophète nga siko ye pesi nga somo no tikana kimana na police mon acte na salaki siko acte na salaki ya mabete wala okimena la police pour ba policier baya c'est ça justement siko ba yebo ba policier ba mona na bango prophète tangu na kitu tu ya major apesi commandement na la garde ake siko to kuna ki boy tengana ye alobi kana téléphone ke azo ba garde ake na la police ba ke de la sécurité toki aw na yebisi basoda toke na basoda jikuna siko yo sibitima ngana lebi bitite ngal do sika bat des autres des ko salama ndia esika aw siko yo namona ngai naza innocent
ngai kutunde tant bokomi na ba policier wana sur place bokutaki désordre ça makaka désordre et c'est ça qui ça là prophète pas aika wana na mona ki susute prophète amiki ale ngaba zuinga bala moko naka nakasha olobani na batu bakangi na ibiti na ngo ngala na salite oyo bakagiri ngai na ibi ngota oyo na kumba ndena yego ibiti pesa rapport ndeti bakagiri ngai babi yo ndo kenda ozo wa polisi ko bakanga po yo katike ba osala ba obeta prophète na yo ba beta kinga ngana nazaki kutoma kiwana titang bazo beta ba brick ngana kutoma kiwana ngana kolo bazo nani mukutati alors soki na mona kake bazo beta yete est-ce que nani ngana vanda ngati mais na moni ba brick ba tombo ba brick bazo bamba na ba pine kuto to tumba ye wana olobaka mpona prophète na yo to oloba makambo eza ya solo Dieu me voit ke babambi bapri yango soki bapolisi bamonaki yango te place bayaki retard parce que baye fo bakuta place elemefo bakuta bapine wana na butu wana mama bapine ezalaki te merci papa tosisa grand frère ya moyeli ozana la police ezani tozana na police biso tozalaka na Kinshasa moyeli azalaka awa ye moko na bana na ye babengi biso leki na bino akufi nde tozwaki disposition toya avant 3 jours ya kobimisa corps toyeba tina nini mwana oyo akeili parce que liwa oyo depuis bapapa batika biso tokufela nanu boye te il faut toyeba sibitima kokoma tokomi sur le terrain tomoni papa oyo auti koleka awa soi-disant président na prophète président na kati ya lupango prophète aza na balabala mwana oyo auti koleka abani koloba noko akota te oh mais problème yango eza nini au juste vraiment namonaki esika bato tension ezalaki likolo ngai moko na bimi nakutani na prophète nakutani na président na bise prophète ngai température eza ya kokita tandis que bato nyonso température eza likolo j'aimerais mieux oyebisanga makambo nini yo na bana tellement bato bazaki ebele nga na akinwa nayebi esika bakangi ndoki soit mutu moko asali mabe elekaka nini kuta aza na chance oki na Kinshasa pine wana elingaki mona na pentaki aziki pine mais na protégeaki papa na memi ye adéclaré droit na ye ndenge asungaki aya leki nasungaki ye na bamaladi abelaki mpese na mokongo tosongabi bon mon frère yango biso toyebi soki mpenza yo yebi source na makambo toyoki pa bana c'est que lobi yaka na 8 heures to 6 heures yebisanga esika nini tokokutana ngai na yo ayebisinga okoya na église kabi ok ndenge ozokende wana naye kotika ozokende soki babeti yo kobenga famille ya Séraphine te parce que nga na libéré yo kende mokili mobima ezosala nini ezomona nazongi na ndako tango tovandi minute moke la police eye écoute pe la police capitaine baaki sur le terrain président aye kozwa la police balingi batumba prophète azali wana solo soki aza mosali ya nzambe tozosolola na ye awa la police est déclarée ba meme na hôpital pour biso to betaki ye moko nkolo nzoto alobi non boso melanga handicap pine wana président na ye amonaki na âge na ye asala pe na papa na nga na silu na ye biye asala na papa na nga na silu na ye biye lelo akomi kokota na sima président biloko emonani te na mabanga muto oyo babeti babriki kayu tala ndenge azali muto babimisele pine tala ndenge azali alors maman et loko yo vraiment et comme on dirait biso famille maintenant to ko s'en charger na prophète à partir biloko président alobi parce que na yo kiangote na nkolo nzoto ye moko prophète mais oyo président na alobi ngai na ye ayebi famille oyo très bien donc to ko s'en charger na ye l'état alandela biso likambo esi la penza très bien siko to za prêt ya ko memaye na hôpital to yeba azui défaut esika ni bongo te tokozonga na maboko ya bakonzi bayeba kokatela biso likambo mama obima mokoni mama fo bima samedi kako merci ok
Merci très chers internautes. Bino Mobolo. Parti moko. Toi capé commandant non? Toi capé commandant. Partout. Merci. Na bino nyonso mo s'abonner na Marinon Zebo TV. Boko za poso benga biso. Le numéro est affiché na bas écran na bino. Oza poso pour s'abonner. Komelinga la compte nanga Facebook. Komika ka Marinon Zebo. O s'abonner na compte nanga ya page nanga ya Facebook. Pour ebiko s'abonner na YouTube na compte nanga ya Marinon Zebo TV. Ota ba image oyo mobimba. Toujours dans le cadre de vous servir. Bolandi prophète nenga lobi, bolandi président oya memaki bato na la police nenga lobi, bolandi pe famille ba lobi. C'est à vous de juger parce que biso to wana jugement on peut ça va. Biso to tali bino musala bino nde bozolanda biso bo juger. Ba lobi prophète ali bomisi mama ya ba. Pona nini apesa ki message de choquer maman. Donc, tant que tu es dans l'église, biso moko pe tu ba prophète ya ba vie na biso. Yo moko pe ozana droit ko prophétiser pour na vie na yo, makambo na yo échanger. Ezaka kate mutu moko boya uti quelque part aloba makambo vie na yo pour makambo yo échanger. Biso tozolanda tozwa kape mayele. Makambo boye ematisa ka biso mayele pesa ka mayele pour prochainement to koya na ba tentation ya boete. Parce que tozo mona makambo zo sala matro. Ba prophète akoma po sambela fo pesa mbongo. Bikambo za ndaku awosambela ofelete ifo kaka mbongo. Eloko nyonso a nzamba tinda liloba tete kamate. Il faut mutu ye moko na bonne foi na ye à reconnaître que musala nzambe asalinga musala nazwa na pesa ye quelque chose. Ndenge na Bible lo barakon ke ina ndaku nzambe ko kene maboko pamba te. Et combattre que prophète moko a intimidé. Aloba no ke eloko boeza na mbongo na yo il faut na sambela pona longola yango te. Tozwa maile pour prochainement to kwela batentation à goûter. Merci bozala ke belé TV moko bato belé utali biso. Merci na kolanda biso. Au revoir. Ciao.